Ingeta, la famille, ingeta, bokota, makambo sur makambo, affaire sur affaire, ya somo nde ya somo, ya koinda nde ya koinda, ya kobeba nde ya kobeba bande konanga, lelo toye lisusu, je m'excuse, na makambo pe na affaire, Madame Honorine Porsche. Nabandi ebela batu tolandaki awa bandeko na biso oyo bayaki kobimisa ba makambo keno ndenge za boye Honorine Porsche basi babimisi ye Honorine Porsche asi azongi na Allemagne. Honorine Porsche oyo emandaki ekitaki bandeko nanga ka ndenge boyebi chez Ines NM officiel. En tout cas nalinga kolalisa matière te nga soki matière ezali et surtout que soki naza na temps nalingaka toujours koya na pete nyonso yango. De mon côté bandeko nanga na yaki kozwa temps penza ya koloba keno naya. Pourquoi? Parce que toyaki komona lelo oyo nde ezalaki procès ya Honorine Porsche. Bandeko nanga procès na ye ebandaki bongo lelo mukolo lelo le 24 octobre 2025 nde procès ebandaki na Kinshasa. Alors, na procès na ye bandeko nanga, en tout cas na kotiela bino ba mwa makambo oyo elekaki na procès. Eza na ba makambo ebele kuna euti kolobama kande na yebisaka bino nga na lingaka nanga koloba na place ya mutu te. Na lingaka toujours mutu na mutu aloba na place ya ye moko. Ezala teke no mama Etoiline mutu alobaki, mama Ines NM ye mutu alobaki na boyaka. Nalingaka toujours mutu na likambo na ye moko asilisi yango. Alors avant na tiela bino ba procès ndenge elekaki ba décision o bazwaki kuna ekozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas soki eza mbala liboso esalemi que non boya kokota na chaîne na biso ya Ines NM officiel. En tout cas na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe kimobali esalaka te mpe eza mokie mama azosepela te na mbetu na gavke elamu mpe feti ezongi bamama mpo na baproblème ya mabota myome fibrome trompe kis règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavcare mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavcare kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavcare ozongi mobimba. Baproduit na biso ezali 100% naturel et salemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavcare okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille kande na yeb sarabino batela santé soki okobate la santé na yo te mutu moko te akotikala kobate la santé na yo. Eza vraiment important en tant que mutu koyebaka surtout ndenge nini ya komi batelaka. Sango ya malamu bandeko nanga abari njema pona bandeko nyonso oyo baza na problème ya mabota kande na yeb sarabino oza na problème ya mabota oyo ezostungisaka yo benga gavcare na lombangu ba solution ya kitoko pe ba solution ya makasi ezali na ndenge moko ya kitoko. Bandeko nanga kande boyebi na ba oyo peut-être docteur asi ayebisi yo ke non okotikala kobotaka te. En tout cas bandeko nanga ba solution na gavcare ezali na système pe na ndenge moko ya bien penza mingi makasi. Voilà. Lelo toye awa na makambo ya Madame Honorine Porsche. Honorine Porsche bandeko nanga lelo nde ezalaki procès na ye oyo ebandaki. Alors kande na yebisaka bino
lelo oyo ngape ya bino mama Ines NM officiel en tout cas na yela ki bino ka ndenge zalaka ba matière nyonso na ndenge moko ya bien pe na ndenge moko ya kitoko nazotiela bino bolanda nanu ba makambo ndenge esalamaki tokolanda biso nyonso na bukebi nyonso nga ya bino mama Ines NM officiel na ozonga na nga sima po na komeka koya ko continue analyse na biso kaka ndenge esengeli tolanda nanu tokozonga lisusu sima. Voilà, bien aux anniversaires, divorcé. Dans la commune de Bino, il y a divorce. Non, en fait, n'est pas là un système de traduction. Après, Simba Titoka, on a pas Corolla Braza. Corolla Braza. Oui, petit cadre. Oui. Dans la Boni 4. 4. Sambe là-bas? Non. Sambe là-bas? Non. Vous avez athée? Oui, on a athée. Bon, on a dit tout. Ah, ok. Qui vous a adresse là? Il y a Allemagne. Il y a Allemagne et puis il y a Congo. Il y a Congo dans un entier. Et ça, il y a Allemagne. Il y a Bergheim. Ok, tout est mis. Il y a beaucoup. Na Bergheim, ville est à Bergheim, ou comme à Post Lifestyle, 50-128. Bergheim, Post Lifestyle, 50-128. Numéro 5A. Awa na mission de renvoi bapesi adresse na oyo awa banda yango balobi ke ovandaki na vie irebu numéro A37 na quartier Mandunge 3 Wana plate na bango ya Kalamu eza plate esikopandelaki ya ntango ekomaki Oui, plate. Ah, ok. Rose a numéro à téléphone. 0049 152 09 09 79 75. Rose a l'aime de compte. 0049 152 09 09 79 75. Non, nazwaki te ya Congo mais nyonso eza na kati ya portable bazwaki. Eza na portable na yo? Oui. Ah, ok. Ebino yayeba soki mokanda ya ordre na traduction direct ozwaki yango? Oui, nazwaki. Est-ce que ozwaki mpe mokanda ya tribunal tokosamba lelo? Oui. Ozwaki nde moko na bango? Oui. On a suivi vraiment saisi à votre égard. Vous en avez avocat là? Oui. Mettre peut-être acté pour différentes comparutions. Monsieur le Président, merci pour la parole. La prévenue ONAT, Honorine Prochaine, comparée en personne, assistée de ses conseils, parmi lesquels Maître Atoika Pasipamba Samuel. Je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec la défense conjointe avec Maître chez les locaux Dieudonné. Voilà, bien aux anniversaires. Divorcé, célibataire. Divorcé. Dans la commune de Bino, il y a divorce. Non, en fait, n'est pas là un système de traduction. Après, Simba Titoka, on a pas mal. Corolla Braza. Corolla Braza. Oui, petit cadre. Oui. Dans la Boni 4.
osambelaka Non. osambelaka te Non. akomoi bakobi oza ate Oui, naza athée. oyo oyo Bon, on a dit que okoki kozwa adresse na yo il y a Allemagne, ya allemagne epuis ya congo ezali il y a Congo dans un monde. pesa ya allemagne Na Bergheim, ok tokeni yende bokomi na Bergheim, ville ezaka Bergheim, comme Post Light Side, 50-128. sokela soko apema odemo Bergheim, Post Light Side, 50-128. Numéro 5A. okozwa awa na bisunga yango bapesi adresse nango ya awa banda yango balobi ke ovandaki na avenue irebu numéro A37 na quartier Mandunge 3 Wana flat, madame ya Oba. Kalamu eza flat esiko pandelaki ya ntango okomaki Oui, flat. ok okozwa numero ya telefone na yo 0049 152 09 09 79 75. ozongela na malembe kongo pia 0049 152 09 09 79 75. soki ntango okomaki kaka numero tozosalela obie Non. ozwaki numero mosusu nazwaki mpe ya kongo me nyonso eza na kati ya portable bazwaki. eza na portable na yo Oui. ok tribunal alingi ayeba soki mokanda ya ordre na traduction direct ozwaki yango Oui, nazwaki. est ce que ozwaki mpe mokanda ya tribunal tokosamba lelo Oui. ozwaki nde moko na bango Oui. tribunal civil vraiment saisi à votre égard oza na baavocat na yo Oui. mettre peut-être acter vos différentes comparutions. Monsieur le Président, merci pour la parole. La prévenue ONAT, Honorine Prochaine, comparée en personne, assistée de ses conseils, parmi lesquels Maître Atoika Asipamba Samuel. Je suis avocat près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. J'ai comparé conjointement avec La défense conjointe avec maître chez les locaux Dieudonné. De retour la famille nabandi ebele ya batuto tikolanda ebele ya batuto tikoyoka bandeko nanga ka ndenge na yebisaka bino eza na bamakambo mosusu oyo tokoki kobomba de notre côté eza pe na bamakambo mosusu oyo tokotikala kobomba te yango bandeko nanga nabandi tokolanda biso nyonso eza kutu te keno ya kobomba ya kobatama oyo onde esalaki boye onde mataki onde kitaki te nyonso na poisa ba vérité nyonso touti kolanda awa bauti kotuna Honorine Porsche mituna ka ndenge ezalaka de son côté pe aye ko répondre na ndenge moko ya kitoko penza mingi makasi yango bandeko nanga tomi batelaka bisika nyonso tozali toyebaka surtout et encore ndenge nini ya komi batela ngana lobaka toujours soki yo komi batela te mutu ya kobatela nzoto na yo azate pe akotikala na ye kozala te alors toyebaka toujours ndenge nini ya komibatelaka ekozala toujours et encore malamu mingi mpona bandeko na biso nyonso oyo batielaki biso ba j'aime te en tout cas c'est le moment botiela biso ba j'aime ka nde nayebisaka bino nalingaka mpenza ba j'aime na bino